comment na biso zaka ba baligné est-ce que baligné ko na corona maintenant ça comprendre corona est maladie moko international est-ce que yenzela kwa mutu maintenant ça comprendre biso alobandeke abeli mosomba sobi nanga mosomba to likela ngo corona mosomba to bakai mosomba nini passé mosomba ni maladie ya Afrique na opeso conseil banga corona na ndenge ya stratégie ba pesi consigne que sikola maboko lata ba kashine mais ko comme ça on est culpabilité que te yangonde danger te bima ke ndeko po lukela bana lipa conseil na pesi yo na lobia est-ce que c'est to wele no bisa kaka na ofandi opina nga puisana ya ofanda ndefona kitaka na rena opo mpesa nga kiti na bis na tuni toye mukili toya oya kokufa kufi ya kotika la tikali eza sima kama kobondela te okokite kitabisi ni akaka batu bakenda ngo tisuka awa nazo pesa conseil liwa muninga epesa yo leçon mais kota na makambo yo yela nazo te ya o vrai na vie oza la bandi muyibi etalinga te tolia pete tokele resa bioma tokansaka oya sali gafi roiba a violer ndel suma munene bongo ba oyo bazoyiba na sami kanda na biki bazokwesa baninga pante bazolelaka na te so comprendre modi matata tata yo bongo sata côté la rabat bongo bambwa kanda bambwa uta wapi est-ce que sata mutu sa bambwa ça toi bambwa baso na rapport na mbimbi ba bomani baliani eza mfutema to blocage foyeba mais en vous nga na tala TV ça fait taba 6 ans na tala TV te so na tali TV na baluki na ke det miko to la ta film bimi siko la kisanga na konimba mais bimi sanga ko pambonga te sali 4 jours misuka to nan ba futi te mais na lala nga na challenge donc parce que John on za bokola na te kende procès ya ndeko vital caméra zo le ka ndenge mbonga olobi bien so ka yiba qu'est-ce ka yibinga mais babi ele kina mboka ele kikune teli kune ele kali kune ko sele la kuna na zaka ona za ngamo kona na ba kina congolais kana carte électorale o tikali ngana nga na ba kate sona zaka na Rwanda na Burundi na Gangalo na ba kate doki kote na tambola ke sengi te ke drapeau ça na za do ma Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambona ngapie ya on a préféré na sala ngafi o toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa
Mbote bande balanja nouvelle tendance. Merci beaucoup. Ya koyebe te boza ebele liboso batando ikena bino pour la confiance et fidélité bo pesa biso awa na nouvelle tendance pour ko sala ete makamoma soma les kamalamu awa nde et pas bozo akaba information nette et rapide awa na nouvelle tendance. Merci beaucoup ya koyebe te boza ebele na kati ya émission la biso vérité et réalité. Merci beaucoup à Yadjani Sitan Tsunga Mputu Banga Michora. Merci beaucoup à toi Yadjani Bourreau du Temple. Merci beaucoup parce que Zawana na nouvelle tendance. Pourquoi pas Joe Shongani Moto Moko bien. Merci beaucoup à toi mon vieux Joe Shongani. Et pourquoi pas ya Dondomba les pareils, ya Dondomba bonne santé. Et puis pozobe la bonne santé na yo mon vieux. Pourquoi pas aussi et pas ya Polé chez les rassemblés. Et pas ya Maître Lola de Bruxelles. Et pas ya papa PDG Martin Songolo Kuna na Paris, papa na Christian, papa na Chris, papa na François, papa na Brian, Yaya na Christivi. Merci beaucoup à Robert Boza et Belé, à Kolanda Bisso, na vérité et réalité. Et Tolobi Baron, c'est pas que comme tout ça m'a pour la santé à l'ende les siko à l'ende les comme déjà moi bien azolo ba ça mouvement dans ce comélier au kozo à l'ende la temps en retard mais azo répondre na SMS pour le moment banguna ba échouer pour na eloko ba bongisa na kata plateau vérité et réalité mokolo lelo to yambi moko ya bino oyo si boyebi déjà tozalaka na ye to communiquer na ye façon na ya koloba ici bon message na yango pasteur John de tozali na plateau na biso ya vérité et réalité mbote pasteur John mbote masalite bonio te kitoko kazuma na sepeli vraiment nzamba sa lokumu na neti kutani le vraiment merci sango na kaka ya ndeko ngai vraiment souci vraiment à quel ouvert bon na habité mon qui ndenge salaka to na ngalendele place à nzamba songe ba don guérison vraiment na bien na lobate merci. Je vais tout à mon kilon par rapport à Edoba Luka qui va ça la moelle au moment et si vous êtes en bas à contrôle mais pour le moment à ce qui est moins bien parce que John tout comme maman si j'ai sur mon quoi lelo vous voyez déjà que tu as un confinement par rapport au coronavirus ou essayer d'attaquer à la République démocratique du Congo mais en tant que moi na mboka pona yo au mona ngoye kendendeni le kona to le bango mbala combien colia ba to ça corona te corona eza na poto parce que bazoluka solution mona na pas danger ça makasi awa eza nango côté za toyebi est-ce que corona na sita ko luka nini biso ba voyage ça ba mbanda ka lisala bumbu boende comment na biso zaka ba baligner est-ce que baligner ko na corona maintenant ça on comprend corona eza maladie moko eza international est-ce que yende la kwa mutu maintenant ça on comprend biso lo bande ke abeli mosomba sobi nanga mosomba to lukela ngo corona mosomba to bakai mosomba nini passé mosomba ni maladie ya Afrique maintenant ça on comprend ouais so le binanga ki o abeli bipoti ngaku no sepena bipoti yana maladi na sepena ngolo kwa bipoti te po bipoti ya to kumisa ete azonga boma mutu te esoma bipoti boma mutu et alors mais corona eza selon na yokeleli bokangi batu musu kacha pamba bo libérer ba bima difficulté za makasi conseil na pesa et puis période to za na so pesa conseil makambo le ki corona na kilo eza ebele eza maladi moko netinga na tiaka nanga kashi ne kapona tiaku te tout fenga na longola ngona tambola tala kaka ko tambola famille communauté ni pa moi besoin ka pa muninga na soki maboko te na senga te pona yo mais babi so camarade na quartier na zela corona ta na bela te ya maladi eza toyoki ezo sala na ba côté senga mesala Afrique to zaka na faveur moko surtout Afrique noire kota C na peso conseil banga corona na ndenge stratégie ba pesi consigne que sukola maboko lata ba kashine mais comme ça on est culpabilité que te yangonde danger te bima que ndeko po lukela bana lipa conseil na pesi yo ne ba misale za ya kangama ba bureau za misale za ya kangama ba ta cravate ba ta bureau cravate nyo c'est à bureau est-ce que bureau peut bimisa mbongo fait ça climatiser na te so comprendre non comprendre vieux za kwata ndeto za défendre na ndenge na yo est-ce que ba nyama nyo sende ba est-ce que ba nyama ba za na férié mais baba que le journal le to bima te nana la tibango férié nana pesa ki mitindo na te so comprendre non comprendre tangu guerre beta na mboka nungu ne ça c'est bandeke ba pumba likolo remarquez ce massa c'est beta bandeke ba pumba te or ndeke bi nani ke massa c'est ça na pumbwete na pesa ba technique au moni aw na pesa conseil COVID-19 et ça c'est le place ça awa soki za ngana tambola bitambola tambola na loingete na kenda ba kotonga na wenze na ngana kendo sombe sika ya mulongo te wenze na biso ko welela po mbongo mama na chaka na mweshene kola badi so na rupango ya mwindu ko pesa ya pembe esthétique na ola na lokumu me efandi te mais wele les asute parce que ba Nicolo ko les ate me pesa ngana uti to weleli oh
toweleli mama moko na matembela bilanga kidi sa boso talika matembela ndenge sala et puis moins cher biso so toweleli na so schéma au moni problème ezani to kotisa ko banga na place oyo te muto sengo ya contrôler ko kengela manayo selo so tambola na ba directive ko pesa nzoto respect mais ko banga mutilité po yango te muto sengi yo yonde ba chok dirigeango na bité so comprendre non comprendre pas donc boté mi mabe bo koti ba culpabilité bo memi makambo etali yo nanga te o koti on a sujet oui actualité à corona eza makambo ezo renya mikolo mais yango te za base makambo changa kati na banga ngo koleka copie nanga et bon so ngana sana makaro compagnie na vivre na cha mutu na moi poli pa bane bima siko zo peksa na bima pona corona na ko vivre ndenge na bangi bino na pesi bino respect po bobo ngana bima mais na lalisi bana nzala concerne zo pesi au 2020 corona ngo yaki na loyenge ekoleka soki okoperaka te etali yo na vie poko mayo moko ti liwa ezana nutamulai église ebsaka biso déjà suka likambo ndenge saki lola na lifeleza bandimelo yenge bakatela fi corner baboya koto balanda lola. N'habitez pas comprendre. Non, comment pas ça? Bandime koto yo, kosambela. Eza makambo kota lola. N'habitez pas comprendre. Bandime lelo yo. Tala balabala l'église bimisi ba paraissait combien? Ba yaya na ba se ba pesi confiance na makambo molimo onan ba longwe na nzoto te. Ba boy ya oya nzoto sika bazali ba suspendre ngo. N'habitez pas comprendre. Makambo etali lola, lo mang. To prier, merci. Nazaki révélation. Ah, nakutaki na ange. Ah, tala balobaki boy. Ndomoni seminaire pasteur pesika ba prophétie ese ke za ngai. Eza ya yo na kopi nini côté kata kabi okokate. Ça la galette olingite. Zata na qualification na vie rien. Au fond de kanga maboko so ke na séminaire kili. Tala kaye tonda na ko pointaka ba version ko doubler bible yo. Ko doubler na ko pointaka comme na mama na sa combiner ko la bible. Mo remarquer na vie oso progresser. Après roinda on nzambe mutuma mabe. Yondo katela fi corno boy mukilo mi pesi alola maintenant no kufi te n'habitez ça comprendre non comment pas ça na pesa ba technique awa nzamba linga biso nyonso na boboto bola mo nzamba chapo na biso kokamwa comment mutrokola ngana ke de église te makama masumu etonda mais nzamba pesa nga privilège à passe à nord pe tous les copies na sera faux ça na zimbo na ke na pena makambo se pelisa ye te mais pas na vivre zala n'habitez ça comprendre ça na congolais ba privilège ndenga tikanga titulaire na poste yo nani supporter o sapene équipe na ngate o gangela nga pena peso mato na boya ko na boya ndenge coach a tsanga na terrain yo kanzambi par rapport à batu ko yo kanzambi ne pas dit que ça autant le na téléphone ndenga peso na tongo la mukiti midi comme normal alingi yo so ko mani bibembele kina bambongo baké kunda o piakero tikali se ko tone za frère mabena biso ozali wana santé normal pona ko bimisa nzoto likelongo 100 francs comme aneti baninga o pesa ngo repos au côté de ma prière libakunyo so Jésus libakunyo nyonso Jésus o le cas mayanga o zonga séminaire ba passer pe ba comment tox ba séminaire et le bob dosé même kolom ki Yesu ate ya boyete nazo avino fe era teki batabani bo cha bano ba fan bo ki ngelo kako ya kolia ah ouais ça que sambela mais que ne peut copina na yo ah ba boy cop est-ce que les caméras zana ah ba boy cop ba bike ba tabaza na ya ko karma par rapport ya Covid-19 dengue zo mat to comme dans les 1500 et quelques siko ba okanga biso 1500 et quelques nini ka ya nini ka ya Covid-19 yo monaki bango mais ba peut ça de information ba télévision ah so ba ba bongo ça va siko tala na lobia est-ce que c'est to wele no bisa kaka na ofandi opina nga puisana ya ko fanda ndefona kitaka na rena opo mpesa nga kiti na bisi na tuni toye mukili toya oya kokufa kufi oya kotika la tikali eza suma ngamo bondela te okokite kita bisi ni akaka batu bakenda ngo tisuka awa nazo pesa conseil liwa muninga epesa yo leçon mais kota na makambo yo yela nazo te ya o vrai noir sur blanc Covid eye et comme ça yo mal à l'aise par rapport au que de Lucali parce que tangami ke il faut bima et na batu musu dimanche bakendaka copie mais dimanche ça repos mais pour dimanche ça l'air ya copie batu ming to betel bango maboko bazuifi na plateau sanité le roi na fait au fin d'invitation bazo retourner lito mais la gunini ah je retourne lito gunini osana mukilo koza gunini na koza goba président na koza gunini na koza goba bepit oyeba akoleka na kwa ma zela osana kisasa kwa na mboka kutu mboka zata na avantage po mboka mututu azoleka boye moteki manyoko wale kiboye pêcheur wale kiboye mutamutambu wale kiboye koleka na nini na mboka
na yebisi yo omoni kao na lo bano vrai soko soki bayokelo mawa jamais bayokelo mawa po documentaire bata mawa ese tonda déborda nete ça comprend na koma pa ah oui comme osali makaso nete so na lo banini tala matena oteya yo kanga mbongo koyaka na nzete te mbongo avo mona foza na calcul kolukela ngo mayele oko créer simelanda yo nazo bano par amour batu batie fina kaka même na bapoto wapi mbongo koyaka na nzete te ebele baza pe na poto basalaka eloko te batikalaka na kombo poto mais basalaka na poche bana eloko te nazo biso ba vérité vie ezaka d'abord technique na technique eza na bato basakana na vie pour famille ezalaka bien et comment na katikati manka a changer na ba oyo akobanda na pasi ora lukela vie que non pasi le kimi na changer o lisuma famille eza botute banda na noko ekoela mama elandinga pang yo zoba yo ba malédiction yo so mona fourmi lisuma na tuni na tuna yo oso tamno mona ki babio groupe banzoi lelo bakolia te pa bazana botutu ba deliver bango wa poye ba shema awa na peso conseil banyama basomba te mais chaque catégorie ba ke papa biso boti biso belé charge paiement et mati fourmi yemoko alukaka lipapo alipa umutali akia poussière pa bikeza kilo na e akende akolia na mutu te ko batema pa baninga ba mona te mais soka komi na engagement moi mukene baleki na e faut luka lipapo nzinjo za pepele soka komi na ba mama na bangona ba tata moi si pena ba boti famille ko munene tela mwana noka tikala yaleki mali ba fourmi ba mema suma papa nzinjite komi kama kama mema pe pese soki ba moni kamba quartier ba yokene komi communauté wana komi misirikete bakufa ba fourmi bongo yo mutu ozawo koli komi na 25 30 ans koluka basi na matoi po teka ki faire ekufa na ndako bongisi mkio ke teko $20 wana mona ka pays mabete so komi piaka bando tuna batu ndenge ko bonga ndiro zaki aveugle au fongoli miso na campagne d'évangélisation bandi ko mona mukilisika yo saka na vie biyaya. Merci beaucoup Pasteur John Toko Bagana yo Pasteur John Toza awa na kati ya mboka to mo ande makambo ezoleka ote komona lelo ekomi nango normal ba vidéo ya ba fille ya mitakala ekomi nango ya kobomba lisusu peut être ndire valeur na biso basi eza penza lisusu tant que moto te ya kana pete okolo banini wana et ata que valeur na bino basi esilité ezande que difficulté et comme ça ranyo so permis na opeso conseil kao toza nango comment na baninga na misu nde balati bilamba bazoseka ne pas dit que mabumezi ya kotonda po baseki na masolo na yo mutu mutazana ba kao soka pikolo motema ndenge za o même yo faut que yo la na mbeto hôpital ba traiter yo na ba no vérité nga na pesa ka faute jamais na mutu asali gaffe o nga na juger ça ne ba passer uteleli non na bongisa kaka mama zonga toke nga moko a kokola nanga nga moko ka maboko na mutu loketu tina se soki bata famille soki na iba na côté mwana mwana lupango basundola tena iba mabende tikalaka est-ce na koma lelo na lobite na puye miyipi nyose bambanga na koma mutu na vie toza bata ba fautif to lupaka ndo to bongisa makambo changer oya kufite ko jijaka ite mwasi abota mwana na tata yanga nini est-ce ngam na lingaki ye alikaka na quartier côté ba chele kiese ngana yebi soki alika fecho mibali bakosa ka ngana sala nini na te so comprendre na peso ba schéma na vie ozala bandi muyibi etalinga te tolia pete tokelere ça bioma tokansaka oyo asali gafe koyiba a violer nde lisumu munene bongo ba oyo bazoyiba na sa mikanda na biki bazokwesa baninga pante bazolelaka na te so comprendre et bongo ba oyo bazotala na bano ba vérité moko so comprendre nga ozana kaka na vite kotikalaka jamais kozala arbitre ko sifra match ba pression permission te po ba ko futote nga obebiso bebisa te eza bakuwa la vie et keba toke nga na yebika koteya mais ko juger na yebite na komona jamais lisu mo mtando bosali bepo na niyo pendo za fantiri te nga pe naza na oyanga yakona baka chaque fois masuma muninga kotombola ngo na mutu te lokola sane mapobelela ko ya bombi na kifunda to za batabi yoma na prier ba yoma te na lobika ke yebela ko koma mpaka ezanzela kaka ko koma na suka keba to mona batu minene to kanza ba soso de kolisa bango to ka matembe na ngai position ko za na vie de PC classe to mona batu musuba konda to fini bango bale mabe nzoka mama na modami misuni me ba pimela nzoto ko ya munene abima mbolo ko na muki na te so comprendre zonga giga yana ba to beta ndi so papa ko ya wana ko tala lelo ba fi ba komi vidéo komi nango eloko ko mama na to boya likambu wana vidéo eza ngai te mutakala eza ya ye ami bimisa te yanga nini
naoteya bango okina nzoba te bachange soki eza mpona nzala bazwa mbongo babanda commerce bakobosana bango so bachange commune kota asalaki bavideo balongwa akende na commune mosusu abongola tala naokosa te soki asali video nakopekisa ye te kolo mokili ezomona biso tu asala mpe na permettre te me nalobi aza na droit soki asuki likambo basungi ye te aza na droit naopesa conseil nga na terre nde yaka tokelere eza natikala jamais komona mutu na faute na condamné oyo nazoki totolia pete nakotikala kaka kokondamne te ozala bandi muyibi nga ata namoni muyibi bakangi esinga napesaka ye faute mpo ayibi me na juge ye te mpo kan etika nde oyiba nayiba te nzaleleka asenga boboya nakufa place bato baza amoni mutu abeti tuna yiba lipa bakangi ye soki bobeti ene bofingi muyibi mpo abi muyibi non salaka attention kokotaka na place akoro mokili te te ya bato bachange nga ata nasalisi église namoni tiel auti na ntongo na bar aye akoti na ebela bakapote nakobenga na ye te oui aye kobongola motema hôpital nini eboya badocteur so omoni hôpital eboyi bamaladi faux nalo bata badocteur docteur eboyaka maladi te hôpital soko bato baya kotalo baza maladi te ndenge oza vrai docteur lelo baéglise ekomisa comment nini bapaster bakomisa baéglise oka moziki oyo basambelaka kaka bango soki oza moto asiko oke na dringo koti na modérateur bandi bambwakela awa eza place amvutema te oza na susi nokende mais église place echangeaka bato moto aye na kwiti boteya ye ntango oyo mateya kochange kotika tiela koti na mini aye kotante paster te ntango bokoteya so mateya ekoti ya kokitisa robe boteya mabe bokomisa église okoya mosiki so omoni bato na balabala bocoli baza ya satana satan kobonga nanu fulimi te bongo moto mokili oyebi combien de bato biyoma bazosala bazana bagafa danger mais nzambe azoprotege bango combien de bato nzambe apona bango kutu sa bayeba mapria te mpe nzambe apesi privilège azonginda mpe azoswa mbongo azokesa na buso me nzambe abita eleka mais yo lokola nga loko osambelaka okanga baverisa bibebele cash oyo molimo atatatatin yo bongo satan akotelaka bato bongo bambwa kanda bambwa euta wapi est ce que satan mosusu ya bambwa aza to bambwa baswanaka mpo na mbimbi babomani baliani eza mfutema to blocage fo yeba mais envoûtement mpe ezali quand même nayebi so biloko wana otangi mpa na nga eza me natiaka yango ka te mpo nakuta ngo fana kende fuye te mosika lokola na bakoli akala na bungisa nga mpo natoya mvutema eza pasi nga atiaka tiko tata yaka tokelere eza mais pasteur eza kasi na bafille batikala ndenge na conseil nyoko kopesa bango batikala bongo te yo nde omwana kofinga mo batikala bongo bon conseil nyoko kopesa bango kasi par rapport ke balongwa nanu wana ndenge olobi ke akoya église bakochange soko oza ndumba nalingaka bandumba me naboyaki ndumba problème na nga eza boye soko saka po mosusu na oloba baka pasta kopa ngo soki nabomi na kosala nini anatanda soki mpe nini nazoloba na kopo oza nango mama na barelation ya kopo wana okuta na mutu moko afutaka o bien kangama na ya lukelo mosala kuta ozaki te kosakani kuta bali yo mpo oza deya client na ye ayebi yo déjà nete so oza comprendre napesa baperimetre yindisa na vitala topesaka baninga kaka te na makambo tomoni bakoki te comme si biso toleka bango lobelaka mutu makambo oye mpa kokoka neti yo nga jamais na jija oza na kwiti te nayebi te ambiske dokuta nango ebetisa motema okoma soulard mpo batama na nsima likambo wana nayeba te nga nakobaka ke non keba kwiti omemo na buzoba osala baperte inutile likambo kolongwa na motu te yaka zonga toke changement c'est ça explika mutu terrain ya te so na bimisi so bana classe bawololanga nde kote mosu nakosala te na simba nga nakoyokupe na classe nakoyokupe na ndenge ya kotanga kombo na nga nakoyeba okoma te mais tantôt nakopa koteka na balabala naza champion okama bena koteka na mpe konzoba nakomi patron est ce que bato nyonso basisa baclasse bazwa misala malonga na vie est ce que bandako nyonso tomoni esala bota balabala bango toka bauniversitaire bafayi moko baza te e na mwasi moko asakaki ndumba te atiola tiesi mobile mpe na suka pele ndako mpa renye lokwa moto atanga est ce que basi nyonso bakenda mabala alliance kaka bavierge misu basakaki ndumba te azwi mpe libala alliance boni botia mabe boye boza mabe bino bapasi bateya mabe mais bateya bango mpo bachange na babikeno kolongola mabe kotika malamu fimbo ebongi na mokongo zoba te fimbo ebongi na mokongo zoba oyo ayebi likambo maosala na nko kolo mokili aye aponaki eglise te apona bato libanda bafinga jésus te azaka bato masumu koma na koya place bino boyebi déjà koma nasalisi fete nabengisi bato baza ya kotonda mbimbe kotula bakolo bana bolamba te nzoka boyaki na nzala te lamba biloko ya nzala benga bato lamba biloko te bela te benga bato ya nzala bakovida yango tu conseil napesi yo kolo mokili ayebi ntina pona baoyo ya vrai bakolinga nga te mpe bato baboma yesu ka bato ya bible yango moni lelo okende baeglise bato baleka baverise batiaka bato baiseke na eglise mal à l'aise comme si bango na nzambe bakoma bapire or eglise na moto akoti lola te ke ba eglise examen d'état
kolanda te posala ebele bokoleka neya na paster na bino neya tokotala na lifelo obanda bagarre na sata to na paster bo pino tibozosika nana kobanda nani okoyeba na opesa bashima moninga toke l'air eza esimba te napesaka foti te l'air eza biloko afeti oyo retard oyo afa soki mbima eza na mesa kendo toka okokoma be retard okuta bilo esili nayebi so okuti retard esili oyo ezalaki na se na moningo otalika moto na cravate ndenge aza na liputa akoza salite te eskize tia maboko bodemare mpe nazopesa bashema vie tala soko oyokinga okozala na susi te bokotaka na qualification ya bato te mpo abongi te na avion mone lokola yaka ya nyongo eya nde nzambe atinanga na role akozala défenseur bino bozomemanga na taki mpo na nini avo soko ye na mokili talaka numéro varezola ata avo okoma poste namona bato ebele basendaka gouvernement soko otalie ye chayer ebalana te na gouvernement mais fo mona ngai naleki na politike oleki na politike okoyeba ngai nakipe kote lipe ezobima te natala bana nde bazokita matama likolo fufu ezozanga meke nde olanda bino namoni journal ekwana bando telema nango ndela motu moko apondaki na ntala yosaka na nga mama yotala journal ngai natala tv ça fait ata ba 6 ans natalaka tv te so natali tv ezaka na baluki nake nga ata film ebimi sikoyo olakisanga na konimba mais bimiselanga kopa mbonga te esali 4 jours misuka to nani bafuti te mai nalala nga na challenge olobi bien soki ayibaki eske ayibi nga eleki kuna te elekeli kuna ekoselela kuna nazaka oyo naza nga moko na nayebaki na congolais ka na carte électeur oyo etikali nga na nga nayebaka te so nazaka na rwanda na burundi na gangalo nayebaka te doki kote natambolaka esengi teke drapeau ezala naza doki naza kuna te soki elandiki bakopesa cope mopasa te na kozoma 100 francs na kolanda ti suka pabike commission eza kaka pamba boyangani na lekisa te na mokilo ese osomona makako ya kontora likelele osoma likelele atala fourmi zamba moko mutu na kwana na ye yosomona lipungupungu alali nzala keluka banzinzi basauve omona mpona biso eske baya banyama te nde basanganaka basangi communauté bazalaka na réunion banyama na zamba te ata biso toyebaka te bazalaka te eske mbisi lokwa monganza inana na bala ntango basaka réunion banyama batalanaka te fo yeba oyela nini sino tokokanga mokili mabe okomipesa faute na likambo bayebi te conseil gratuit avo tala makambo ya prière makasi telaka mpe nano place lipe kobima mpo prière ebalana kokangama na prière tobonga oboya koluka okobima mama na goigoy okotikala mondimi oso akepa baninga kuti fufu na moto molimo etindaki ngai awa molimo yo awa fo yeba vie sino te 100 francs ozomona nakoso te zala na nzala te ata bakabeli ososo omonaka normal zala na mia omona ata mikata grata na oyo ebela bien te yo moto akapui yango boro na ngube yaka danza okoyeba bainfluence ekomela oyo te nga nalia damasi na mutu te ame na suki onoki mafuta naomika nazopesa rapport ndo naleki na mutu boro ebelaki te ole nana biso totala ole nana opesa so rapport biso tole na yo masa boro esimbaki te eya fo boro oyiki boro na lengo me ya fo mama likwitebiloko akobeba na premier likwite ezaka gu koma katikati bomo oyi bomo loka mpiki moto akotindo tokosutuki na pongi nale boro tro me ya fo okoyeba. Merci beaucoup Pasteur John Tomo ko ba mapoto to ko mama suka metwa sezoleka apa na biso pone ke bato ba comprendre ndeni ba ko banda pe ko landela makao. Pasteur John Tomo na ndeko na biso soit parce que ça pasteur na muninga no évêque mukuna o lelo bakangie azana prison makala fallait procès ça mais ça n'était pas poussé en les sous mais la masse ndenge to sala malanga ba pasteur ya église na biso lelo tant que yo pe oteyaka na lolenge ya toli ya pete ndenge ni nokokolo ba pona ngo maman ya kolobeza passe moni vie on dirait comme dans un système ya ba pasteur et comme système na ndenge bazomeka bango pe bidé qui pasteur kala so ba la pasteur famille basali réunion kolela pauvreté koti sapata pasteur coordonné so boyango na sina tonga na simba wapi na zoka pasteur zakata sana chemise à jean et de resukole comme le roi Alain pour nika ngona façon nyos mais le babika pasteur batuti bazo welela pasteur comme ikopa ba shikito mutramuki na tonga ba che église na kwa che synthétiser pe batu batondi bando kwese beto masolo na okamwa tala baida nzambe te soko benga mina nzambe conseil po tombo mana nzambe ezale lolobité so moni nzamba tomboli o deva batuna e ata masumu so ndo sala yokangwa ta soni tala ko kata nzambe soni te tala ka ke na yeba na liboso ba ko beba na ngaso ba RVC
bato ebele bakoboya kosambela partir ya comportement na nga yango na bachafe avobimisa baverse ya bible te ya bato comportement na yo nano ete ya bato ava baverse bima eloko so babi kaka faux sukasuka eza kaka faux conseil zolo ayokaka solo nanu kuta tia na monoko te masantiri ke solo eza na bagwa ngai se oso tia na monoko eza yakobeba comment aveugle amona te so batia bido na pompe ayebake bido batia esika na oyo elingi etonda son ya musique ya mai ndenge na pompe ekenda kotonda ntina ebandeli utaka wa aveugle soki ayebi bongo yo moto oza na deux temps kobengama na nzambe eza pete te ntango ozosalela nzambe oza cible bakoluko partout mikolo bapaster nyonso bakomi kaka na esthétique lokola bamusicien kala yesu ye moko ntango balukaka bakanga ye bayebaka te wapi ye yesu batunaka na bino ti wapi yesu ngai ye mpo bilamba ezalaki ndenge lelo tous les pasteurs totuni te na église kende kaka kota na église te baka paster ye nalobi na yo différent kiti différent na boyi te eza lokuma mosala nzambe mokomona bato babanda na soko otali baveste okoka bapese oma pena collaborateur lokola ya kobunga donc mabe na vie kala te tokokufa tiaka esengo na bato nyonso bazwa kimia polo bia venir ezala bien naopesa conseil nakotikala jamais kozala champion komona baninga baosouffrir nga lokola na zwi nadondwake naleki bango na courage to nzambe alinganga koleka bango foge betelaka vie kalki na suka tala bato basomba bandako na bapiakere comment akomaka quartier moko na cimetière tout est vanité mais eloko nyonso osaki mema bapase na biso lelo bakota na politique mama otuna ngai yango metuna nde bango bango lokoza mosala nzambe nga nazoloba na konga na yebi est-ce que yesu lokola azalaka mosala nzambe ntango ayaka bato oyo bapengaka tunaka bango bato ebele basalela nzambe nzambe apona ndambe atya na bible nzambe akotinda osalele mosalame na suka pa tinda lifola pa pese kwa marché eboso basala nzambe mosusu baza kwa bajida abengama mona miracle me na suka ke lifelo nga nasala nini ekolipa oyaki pase akota lifelo alors apone asalele me na suka tindika ye ebongo jida otalaka jida te jida ezaka mosala nani ntango batangaka 12 ane ezaka nani jida eza na kati pourquoi aponaka jida ebika ke lifelo kotekanga aya bapase misu bazana bayeka bakompagne makambo nzambe me na suki babengani bake lifelo me nabi teke nani nabikaka keyeba tokomi na lere oyo kiyungulu ye soko oza bacenge na kati ya fufu koyebana te so batie na kiyungulu tokotala soki okita lere ekoki soko oza vrai mosali dose neti nga nakosala masumu 8 mai eya pasi mpo déjà kashe boyebanga ta na 4 personnes 5 personnes epi yanga ta soni natotanga moko te nafingisa ta koma kolo mokili te nazwa biso vrai namona batata bandima kolala nzala ye moto apesi mbongo mpo bana batondama ye asigne koma tata uti koluka mbongo ye moko abimisi mbongo apesi na mwasi alambi ntango aye atala bite botikela nga te nga na kolia pembeni natiki mbongo na ye bana balia me ya boya keluka kolia kote mosusu soki tata bana nyonso bakokola bakosunga mpe ye te bongo yo moto ozokamba bato na komba nzambe koma mpe nzambe atombolo tala kotombama na nzambe ya pete te mama kosalela nzambe tokosa kofinga basango pamba nasepelaka na basango fort yomoni sango sapato ya sika sango sandale veste ya sango kaka bubu ya maria to ya yesu voiture ya chere ya sango vewe to imita ta bango naopesa conseil tala bayidaka nzambe te soki okoki kosalela nzambe te kende commerce ya nzela mai zano moyibi tokoyeba mpo soki obongai na suka tokoba te koti elola mpo azaka moyibi awumela change mais yo na bible na okoyeba de côté oke na église alléluia ozonga kote ovia shikito mashakade batika yo umela siko oza kote ni okoyeba yango moni kote oyo kafe so basangisi na ti moto mabumu pete aleka libumu na juge mutu te nabikake soki oza ya nzambe ya vrai zonga epuis so nzambe atalisi masumu ebima yateka yini yo dalila atobola samson miso samson asekamaka ma miso ya nzambe ekomaka na suka soki baza basala nzambe ya solo ata boseki bango bokimi église nzambe akozongisa bango bakosala mpe nzambe akosala makambo na ye vraiment ok parce que tokomi na suka conseil nyongo opesa peut-être na bato nyonso babetisa meme baku par rapport à bacomportement basala nzambe bayaki déjà babanu mo eloso basala te baki baosambela su te en tant que yo mpe mosala nzambe nini okokoloba na bango nazoloba boye oyo abetisaki mabaku ayebake kokota lola eza mosala nzambe te bamaître nyonso batangisa bana classe bakoma mikonzi na vie balandaka bamaître batangisa bango barembourse bango paster ate yo yondoki loba nzambe ce paster apengu yo devie luka église mosusu sambela ese nga na koboya kota kolola likoya paster nga akende kosambela mpo na paster te epuis nasambela mpo na konginda te na pria mpo nzambe mokolo suka kotisa nga lola kobongeza courage na nga so nayebi koluka na ekonzo siko nzambe sika kotindika nga na bakote ya privilège mpo apesa nga nazwa kimia soko oyebi te batie bino mabe yango moni mingi bakenda na baeglise alleluya nzambe tokomi juye olakanga na janvier okoyeba
babaleli yo mwasi bakotikela oye osasu batiela oye eseni tabolole oyo nete soso comprendre awa ato prier tina sans ange akoya na ndoto te oprie mingi pema kendo débrier akoyaka te se otie mutu te keba na zo l'excellent na luka paini opikwama awa mama na kwata sakana kokoma mpaka mikolo yo salako bakanza ko nuna ya pete sakana nzela ko nuna kengela sino te danger okoza na mbongo nuni te kombe bacha mbongo na banki basela banuna sakana mutu musu pia kema komi na 5 ans comment na ki profiter na nuni ndenge nini yebela ça veut dire que ça a courage ko bata mana poto ko leba shawarma nde santé ko miki toko ka kena kisasa c'est là to kuta na rond point vie nzambe soka possibilité zéro ko chola ndengo zate c'est plein ndengo za ko plutôt zo kende c'est plein nango muki ozo so bomba difficulté na ko betela ka batute ko pia ngare un jour excès de loba o teki plan vie ko freiner yo ki sasa le ba lokara batu so na budget kana ba projet ba freiner yo moni so ko lingi ba sengo mbongo na quartier te so ko utina cop zo mbongo bomba kota na ndaku zoma ato liaki zoma bele pangu zo na ko kweyaki côté ya kolema njoka kolemba ko tone bango mona ke zanzala tango ba oseka yo nana ko choka 500 weza ko boya ko kaba te sécurité à budget ko mi batela osoma na mbongo ele ka pamba za na cortège le kana cortège afia ko batela budget mbongo po senga matena quartier et puis chez ma vite mabina bino ma $20 yaki ki ya ko futa nyongo yo petika na desa batu baye mama koko mwana kangama ki babi defisa biso $5 to futa na poko koyeba ozo ko tsambadi ya fufu na epanga ba locataire belé na moyi bampangu nyonso bafufu ko leka mai mama koko maki bakuli to zonga na poko kimbi okamwa otematema biyaye dali waso ko ti bongo zo bombi nanu esila obomba nanu ko tata butu vraiment kito merci beaucoup bande ko la division la nouvelle tendance wana zaki pasteur John Ndeto zalaki na to meka ke pe ko sola na par rapport ya maso de kana République démocratique du Congo nde ya wana to sola parce que ya solo la kala lolenge na po te sala ke to comprendre parce que je to komina suka mot de la fin na yo par rapport mot de la fin na yo na lukatina ngai nani Judith o pena remplacer ya Alendele na kati ya nouvelle tendance télévision na moko cameraman na biso Jordan GDO susika ke nzamba sunga Alendela zonga vraiment merci na mone salinga pasi vraiment nouvelle tendance télévision courage kaka na bino nyoso et puis na pesi mbote na ngana yemoko William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses na pesi mbote na ndeko na nga Marco Boss yo ebi na Belgique na pesi mbote na ndeko na ngai couple nzinga sukit na Caroline du Nord na pesi mbote na chérie na nga Blandine gros bisous je t'aime sans oublier Adèle Mboui na pesi pe mbote lisusu na Tété Masala mokonza 4 chemins sans oublier TGF Renate na pesi mbote na frère Kapi na pesi mbote na Yemoko le consul honoré de Shaoul Mobala Ana Gombesi na pesi mbote na ndeko na nga Zino ça fait la double nationalité na pesi mbote na coach Chisinovic base yependa tampo eumela plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mimé Config du Sud na pesi mbote na Jean-Paul Dunia na Canada base na pesi mbote na ministre Bachene Mondo Moussa ya hydrocarbures sans oublier papa Rigonaville Oumela papa autrement dit pasteur yopenda talaka vraiment obotikali na lela bino tout fort na pesi mbote na Dilu Suzanne qui sema na Suisse sans oublier bandeko nyonso bandika tola pete monde entier na lela bino tout fort vraiment merci numéro na kande boyebi 084 75 18 112 vraiment merci beaucoup bandeko balandi to kutela bino micro mizali koya sur nouvelle tendance to bande su koyebi sa bandeko bazo se soucier pona santé ya lende le sikoyo akomi moi bien azolo baso benge na numéro na ye okozwaye on se baluka ki basala ba échouer parce que nzamba bazala ngabola biso ba menace na bino et lobela biso et lo côté tozo continuer toujours la nouvelle tendance tozo continuer toujours la vérité et réalité to kutela bino micro mizali koya bye. Revois ma situation. Papa est salabi comme moi. Bato balobi nzambe na nga na lipongi. Basusu
bamosusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga nayebi olalaka tonimbaka te papanga nayebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata namona bénédiction nanga en life papa wowowowo salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na ngai naumela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama naumeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation ngala lembi situation oyo nga na nzanda yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe Dieu assez longtemps demeuré sur cette montagne sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa na lembi kutuna moi nakoluka elongi na yo yawo kosala te naumeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya yaya revois ma situation yaya nango ya mobali elomba fami na ngai